wana pire ngai wana penda mutu na ngai penda lo mutu na ngai. Ah bon, aza pire yo na nini. Yango tokolobela lelo na biso na diaspora. Biso na diaspora, tosolola bosolo lelo, lo biso kitobongoni, Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga o. Kongo na biso ekobonga ndeko na ngai soki mentalité na yo na ya ngai ebongwani. Na nyonso toza ko partager vision na ngai ezali ke mentalité ezali elembo ya liboso ezali sika ya liboso ya kosala musala po bomona un jour mboka ebonga. Parce que mboka en soi ezali batu nde basalaka ekoma eloko mususu. E batu babimisaka o baza nango na bongo nde ekosala mboka. Ah, Tour Eiffel. Ah, ok, na statue de la liberté. E bandagi na mutu. Otomoni botoroute ya 6 voies. E bandi na mutu. Mutu nde esiga bena makambo nyonso ebandaka. Yango Congo oyo tozo rêver po se réaliser, il faut mutu ya congolais nyonso ebanana musto bana musala na mutu. E nakati ya biso na diaspora nazali comme adresser na biso na diaspora po na yebi influence toza nango na Congo na biso. Soki na mitu na biso makambo ebongwani to tche penza mutu na esengeli ozala e kozana impact na vie na yo moko individuellement et comme ma impact na libota na yo directement et un jour et ko se refléter na niveau ya mboka nde eloko nazali kobunda na awa na biso na diaspora. Lelo tokosola bongo likambu ya pire ngai. Au micro ndeko na bino Jean Ndinsir Kouta Canada. Toyebi ce genre de relation oyo okolakisa batobi ozomono yo pire nga benza. Pire o mutu na nga benza ti. Eza bien, j'aime des choses comme ça nga so mutalabi na nga ke naza pire c'est flatteur. Mais lelo na lingi to raisonner nanu na ki pire ngai parce que na constaté que des fois nous allons évoluer individuellement et collectivement, entre autres, par le fait que mutu o nazo benga pire ngai, yende mtazali frein ya vie nanga d'abord. Yango na mituni, tant ozoloba pire nga en quoi? Pire ngai, on sous-entend là une relation soudée. Et bandeko na ngai, boye bakango bien que plus ozolekisa na mutu songolo, plus mutu wana akoki ko influencer yo to yo ko influencer ye. Mais awa na ngi koloba na sens ya plus oyo yo benga pire ngai influence na ye na vie na yo zanini. A to na poto ba mususu to ye ko se retrouver alors to ye banaka déjà na balemba to ye banana biso le to ye na Bukavu to ye bani tant to ova na Boende to bunganaka boye ou quoi mais to se retrouver na ba mikilo to vivre et to continuer relation na biso yango to benga na o penda pire ngai na balanga shu baba o masuwa o penda mutu to tambola na enzela moko o mutu akala to zalaka na mutu akala. Et je constate que des fois ces genres de relations eza ko aider biso te to évoluer parce que to zalaka toujours na pire nga wana et souvent horizon na biso et moneli na biso ya vie etikala kaka ndenge tozalaka komona tant tozalaka tant tobandaka relation na biso na ki pire na biso ya 2 ans ya 3 ans ya 5 ans ya 10 ans na Congo to se retrouver na bapoto oyo to renouer lisusu ki pire ngai mais vision échangée te ndeko na ngai ozo benga pire ngai tangu ozolo baza pire ngai c'est sur quelle base na ngi to réfléchir un peu na 3 ou 4 questions oyo soki to silisiawa tala na réseau na yo oyo bengaka pire ngai questionner relation na bino par rapport à mituna oyo misatu mine na lingi to réfléchir na ngole apport ya pardon mutuna ya liboso ezali apport ya pire yo na vie na yo ezali na kanisa na adage mona français lobaka qui s'assemble se ressemble soki na lobi yango mabe ndeko corriger ngai na commentaire tia yango na bonne forme et inkoloba mutu
oyo boza kotambola na ye plus souvent suka bokoma ndenge moko bokoma boza se ressembler. Pire yo apport na ye na vie na yo ezali nini? En quoi est-ce que azali une bénédiction pour na yo muto benga pire ngai? Soki pire yo wana azali apport positif te pour na développement na yo, pour épanouissement na yo, ndeko akomi frein ya épanouissement na yo. Et boko suka kaka na cadre wana na mur wana na horizon na emoneli wana, et pourtant il y a plusieurs possibilités liboso na yo pour vie na yo d'abord au s'épanouir et zona ba retomber na libota na yo un jour ekende tina pays. Na nyonso naza koloba pe na kolobaka na ba video oyo na ngina répondre na mutuna moko peut-être mutako mitwabi mais yena ba video ne omona neti azoloba makambo ba tout personnellement biso to kanisa ya loba makambo neti ya communauté en Congo en général, mais neni aza plus na ba sujet moko individuel. Bokoyoka ba sujet individuel na mingi. Parce que on ne peut pas parler d'un pays sans parler d'un individu. On ne peut pas parler d'un pays sans parler d'une famille. Et on ne peut pas parler d'une famille sans parler de l'individu. Individu azab na au centre ya nyonso. Ba batanga bibu tango nzamba keli mukili atie mutu na centre. À partir ya mutu nde suko ba action e bandi ko salama. Donc l'individu d'abord avant de penser collectif. Ce qui te traiter les problèmes il y a individuité et ndenge nazali ko traiter na kati ya biso na diaspora ndika ma mentalité. Mais beaucoup zala mi balé mi sato mi na même buzoba et buzoba na suko memi yango à grande échelle. Ce qui pire yo wana apport na ye na vie na yo c'est aye la ko ba technique ko yiba ya ko kosa ya ko china o ko se développer ndenge wana pe toutes les fois bako kutana ka bo na ko développer kaka la chinerie ko bolimbo chine, c'est tout ça que vous allez développer. Pe yeba que ceux qui lobby beaucoup na tête du pays beaucoup appliquer tout simplement kaka ndenge vision na bino bozalaka nango na China ya ngonde bomonsko à grande échelle. Même si vous comprendre les démarches nanga pourquoi nazo banana un individu pe sima na biso soki yo nanga to bongwani Congo na biso ko bonga. Parce que qui dirige le Congo ezali yo nanga, c'est-à-dire biso ba individu nde to ko sala Congo. Alors to travailler na nkat na biso. Tout na liboso de yango wana apport ya pire na yo na vie na yo ezali nini. Motuna mibale. Bo solo la kanini souvent yo na pire na yo. 2 heures du temps, 3 heures du temps. Peut-être na nganda, peut-être na téléphone. Yo na ba WhatsApp. Lem sou ça ba Zoom des heures et des heures. Peut-être beaucoup tanaka 3-4 fois par semaine. Tango beaucoup tanaka. Ba sujet nini pende ezalaka obligé ezalaka traité na masolo na bino. Est-ce que ba sujet wana oyebimaka souvent na masolo na bino eza na impact na kati ya bomoi na yo de façon positive? Est-ce que ça dit quoi améliorer conditions de vie na yo? Est-ce que ça dit quoi aider yo au s'épanouir? Na lobi lisusu soki bozali kaka na ndenge bozala ko kanisela wana tango boyebanaka na Afrique bo continuera na mentalité wana ndeko nanga okoko vanda na milieu moko eza na opportunité ou ekoko faire développer vie na yo na ndenge ya likolo, mais masolo na bino puisque c'est toujours les mêmes sujets qui se répètent, moins bon mon horizon sous-égalité. Et généralement, et ça c'est quelque chose que nous devons combattre. Nenge kombe banagi yo, ba mise ba betate, mais ko combattre pe que na lingi li sous-souté pendant 4 5 heures du temps jour après jour na beta kaka ba masolo ba musicien. Na solo ka masolo ba musicien. Car ba musicien ala ta ki bo, ayemba ki bo, atala ki bo. Après ça vous amène où ndeko nangai? On les a dit aux gaspiller tant oyo okokaki ko investir na ko découvrir ba possibilité monsieur zali nzinga na yo pour améliorer conditions ya vie na yo. Motuna ya misato. Combien de temps par jour, par semaine au lexarana pire ngai? 2 heures, 3 heures, 1 heure, 30 minutes. Comptabiliser peut examiner. Ba moment nyonso no lexarana ye. Ozwaka nini pour l'épanouissement na yo, pour l'avancement na yo. Parce que ça ne sert à rien au nom il y a relation à pire ngai ozo brûler 5 heures du temps ya vie na yo, 10 heures du temps ya vie na yo pour des conneries, pour des foutaises, pour na masolo moko juste esengo ya matoi et barre bongo na yo moye bongo esaleza te. Bandeko boyebi bongo
na yo kaka bato batanga makambo mutu babi to utilisaka penza capacité ba cerveau na biso te. Ça veut dire que bongo o nzamba pesa biso ezali tellement na ba capacité soki toyebi ko utiliser yango te, nous sommes en train de manquer nous-mêmes biloko moko extraordinaire ko mana kati na biso pe ekoki kosala bolamu epai ya bato. Tala nde lelo toza par exemple na Facebook et permettre na bato o babungana bayokanaka so te bamona so te banomonana. Et Facebook ekomi même ke ecréer baentreprise. Facebook ekomi place oyo bato baza kopublier baservice na bango babandi koso baclient donc ebouleverser monde mobimba euti na mutu ya mutu et ezali résultat mpe ya consécration ya temps mutu asalaki pardon Facebook azali koconsacrer temps ya komeka et malgré que Facebook lelo eyebani mokili mobimba atiki yango te aza toujours kotia temps ya koaméliorer. Lobi nazali kotanga na site moko ya makambo ya technologie balakisi soki 3 en tout cas baoption misato mo Facebook alingi abakisa lisusu tala kaka ndenge Facebook ese yebani nango eza ezoroule bien mais bazwa susu na 3 nouvelles options bongo ezosala mpe bongo mpo esala bazopesa yango mpe temps consacré na bongo akokosala ndeko soki olekisi 5 heures du temps na pirio na masolo ezanga ntina bongo obloke yango moyen asala mosala ezali te parce que sikoyo yo ozali constatant na bafutilité nazali te koteya awa ke bato tozala na bapire te tozwa badistance na bato mais lorsque kipire wana ezali komema biso na nde babaka en deçà de ce que nous devions être à un moment donné faut questionner yango parce que tozali censé tokendaka toujours de mieux en mieux en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que communauté, suka en tant que pays. Nyonso tozomona ba pays développé bandeko nanga e bandaka kana makambo na biso individu ekiti na niveau ya nation. Combien de temps oza kolekisaka na pirio et quelle est la valeur ya batanwana. Nazana muninga moto soanaka ye de temps en temps et okoma to beti masolo pendant 2 heures 3 heures du temps. Mais na suka nango to conclure ezalaki vraiment édifiant. Tant on on n'a pas vu le temps passer hein, mais en tout cas partage na biso lelo échange na biso lelo j'ai appris quelque chose. Bongo mutuna ya mine ko évaluer impact ya relation na yo na pire na yo na katabo mo na yo. Banda boye bana bokuta na kabata on peut sakaye ba masolo solo laka eza un impact nini na devenir na yo. Eza très important de konangai et ndenge nazo koloba puis na lobaka ngo mingi tozwa conscience ya privilège obiso tozwi ya kovanda ba mboko tovandi. Ça en sorte que au tirer avantage il y a le fait que oye kovanda na ba mboko lokola oyo. À moins que ça na temporairement dans 2 mois dans 3 mois ou regagner na au Congo mais ceux qui vraiment aux alliés et notion à temps c'est très important hein. Vous savez des fois mabe avec ba pire zali que na masolo na biso toza ko réaliser que ça fait 2 ans ça fait 3 ans on réalise pas que nazalaki lobi na 25 ans léo na comme na 47 ans 60 ans ezouya parce que toza toujours na luyenge wana piringa même raisonnement même routine même quartier même donc bloqué à cause ya souci na kozala na piringa mais ozo réaliser que le temps est en train de passer, l'opportunité autour na yo ozo ko kotala yango te po oya yela kayo zaka les mêmes choses à yela kayo obo échangeaka des heures zaka biloko ozo réaliser que impact nango na kati ya bomo na yo ezali négatif. Revenons nous bande ko ngai to profiter na bamboka o tozali to se développer individuellement na famille na biso et ce sont toutes ces expériences nde tokoki komema na mboka na biso kolakisa na bandeko na biso bazali kuna nini toyekoli nini tomoni biso moko nous présentant comme modèle à suivre. Est-ce que lelo boiso tozongi ba Congo tozali vraiment ba modèle à suivre et okomona ke le fait ya kozalaka na pire wana ezosala ke au passé 10 ans 20 ans oza pena ne loko monte lobi ko vandisa batu okoka pe ko partager batu ba se développer parce que bolekisa batan na bino na biloko moko eza ba futilité ndeko nanga évoluer
évoluer, saisir opportunité oyo ya kovanda bamboka ozali mboka oko kozwa mwa temps au réfléchir mboka oko oza na ba modèle ebele oyo ko inspirer yo nakanisi o comprendre souci na ngai na pekisi te tozana ba pire mais naza juste ko interpeller biso tomi tunaka ba pire yango apport na bango na vie na biso ezali nini tozali ko s'épanouir ou non soki ezali non ndeko banda kozwa mwa distance parce que vie ezoko kende ki mobange eza koya il faut bongo na biso to banda déjà ko changer façon de voir façon de faire autrement Congo wana ba rêve tozana ngo utia kaka illusion biso na diaspora to solo la bosolo lelo lobi soki to bongoli Congo na biso ko bongao. Au micro, c'était votre frère Jean Dinsil Kouta Bongo, Canada. Commentez, partagez, restons toujours dans l'esprit, il y a respect les uns les autres. Awa, ezesika kofinga teo.